Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez, chers internautes, les amis de Bongana Media et pourquoi pas de Africa Media Info. Nous sommes encore de retour sur notre plateau de Bongana Media et de Africa Media Info pour continuer notre deuxième édition. On était une fois avec le pasteur, il nous a révélé ce que le Seigneur lui a révélé par rapport à ces coronavirus. Donc, vous avez eu à commenter, vous avez parlé que le pasteur doit expliquer encore une fois de plus la révélation dont Dieu lui avait donné. Alors, nous, comme on est toujours motivés, l'équipe de Bongana Media, nous avons fait appel au pasteur qui a répondu positivement à notre invitation. Donc, nous sommes là avec lui. Il va un peu essayer de nous expliquer en long et en large, en profondeur, de quoi il s'agit. Donc, je m'en vais rapidement recevoir l'homme de Dieu. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, papa Nangaï. Comment vous allez? Ouais, Dieu fait grâce toujours, on est là. Si vous vous rappelez, Banaba invité, Combo, na église. Merci beaucoup. Je réponds au nom des pasteurs Redi Amayalou, serviteur de Dieu, pasteur de l'église Centre évangélique La Répatance, où est na commune à Bumbu, précisément dans l'avenue Kokolo, numéro 64, dans la ville à Kinshasa, et puis dans le pays à République démocratique du Congo. Voilà, vous avez eu à entendre le pasteur. Voilà, on est encore là avec lui, parce que la dernière fois, on était avec le pasteur, à Bessabiso prophétie, par rapport au Nzamba recommandé qui est pour de longue pandémie où il y a coronavirus. Le Seigneur lui a fait grâce, lui a révélé des choses. Et puis nous avons commenté que le bac il faut tout notre pasteur à côté de Mouzino. Il y a un pasteur parce que ce que banana qu'on expliquer nous un tout petit peu rappeler biso révélation aux gens qui ont ni peu et ni message en. Merci beaucoup papa Nangaï. Révélation oyo ezoma kingai ezaki toujours na ndoto na pongi nanga na moni mwa mobali moko atelemisi ngai ayebisi nga lobi naza na posa oselanga musala moko natuni musala ngo eza nini ayebisi nga lobi oza mosali na Nzambe e oyebi makambo ezoleka na monde lelo. Alors, nga nazotinda yo otelema na mboka na yo lokola évangéliste po ebisala bakonzi ya mboka concernant pandémie oyo esimbi monde o bango pe ba adapter na gena yango. Ayebisi nga lobi est-ce que yebi pandémie wana ndenge ezoboma nga bi na yebi yango. Alobi OK. Ngai na mboka na bino bo rejeter ngai. Bo rejeter nga, voilà pourquoi j'ai amené ma Bible. C'est parce que Ebisinga Lobi Zwa lisolo ya Joseph na zwa ki Bible na Genèse 41 verset 38 ezaki lisolo mulayi bato ba consulter la Bible ba yebi mais na 38 ezali lisolo moko Pharaon azolo baboye. Le Pharaon leur dit: trouverons-nous un homme à qui soit comme en celui-ci l'Esprit de Dieu? 39. Et le Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a instruit de tout cela, il n'y a personne qui puisse être aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras mon majordome. Tout mon peuple se soumettra à tes ordres et par le trône seulement je te serai supérieur. Awa, Pharaon, après avoir koyoka Joseph, problème ezaki nini? Pharaon azaki na message o azwaki kulandisa manandoto. Il avait souci ba expliquer, ba interpréter pour à comprendre yango nini elakisi. Mais malheureusement, personne n'a pu à l'expliquer à Pharaon ce que lui avait rêvé. Et baroya beteli sur la Joseph, c'est alors que Joseph a okota. Tant que Joseph a interprété l'auto, a pessina ba piste de solution. C'est alors que Pharaon maintenant va poser cette question. Est-ce que Moutumo kwa komona na Égypte oyo? Aza d'abord un amoli Nzambe et puis aza na mayele pas na boania. Trois choses. Maintenant cette question a été posée ici pourquoi? C'est parce que l'ange qui m'avait apparu m'a dit: est-ce que dans votre pays il n'y a pas un homme de Dieu? Oyo ba kondi na ba koyi ko consulter ngai pour que na pesa bango révélation par rapport à ba décision bazui. Aujourd'hui l'église est privée, l'église est au Sambelate, donc gloire à Nzambe pesa maté. Mais malgré ça il n'y a pas de molili koti na Congo, non.
lumière ezali nango na Congo, lumière ezali, mais sauf que adoration nzamba mesana kozwa ndazozwa yango te ba privé na yango, c'est alors que nda tindinga na ya koloba boye ba mesure au Congo eza bien, c'est pour nous protéger et protéger les autres, ça c'est très bien, mais malheureusement la part de Dieu n'est pas dans cette affaire. Nzamba moni part na été or tika na biso ceux qui tournent de Babel et Koué na Genèse chapitre 11, c'est parce que par nzamba za quitté bazwa ki ba décision ba sala makam na bango na propre volonté na bango par nzamba za quitté yango moni nzamba telemi po loba ba bannir ba ordre ba célébrer na nzambe liboso. C'est parce que bisiko nzamba za azwin kembo même malade ko fukama, c'est parce que la Bible dit il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse. Papa couronné za combo dans les couleurs couronné za Jésus. Donc il faut que malade wane fukama. Alors pour malade wane fukama, il faut batika biso ba Christ to célébrer na nous Pâques, to célébrer na Jésus. Donc pasteur on a kataote pour nayo bazong sana ba église ata même ils ont se transmettre les batbaz à libérer bazong ça comme bazo risque wana. Ça c'est vrai. C'est ça le message d'ailleurs. C'est parce que Dieu m'a dit il faut que son honneur, ils allons nous d'abord célébrer et le reste après. Quand on dit le reste après, c'est parce que dans le baki yango, une émission tout ça qui précédemment dans le baki, à Ebisinga Lobby, na biso Congo, na États-Unis, bané bazoua qui déjà révélation avant que malade Moïse Obama. C'était les États-Unis d'Amérique. Alors ceux qui biso tozu ba mesure, tout le monde qui a ba mesure yango bateli biso. Est-ce que les États-Unis ont ba méthode de ba mesure wana? Mais pourquoi les États-Unis ba koufi belé? Et en plus biso tolo ba malade yango c'est vrai zali, tout le monde yango zali. Mais tala ndenge zo matela. E bandaki na 4, e bandaki na moko, e komi misatu, e komi 4, e komi 5. Pendant que bino zo koma 5, ba 1000 na ba 800 ba okufa. Tu t'imagines un peu ça? Pendant que bino koma 10, ba tout ça on a ba milliards de personnes mortes. Mais bino 10 cas malades. 20 cas malades. Pendant que d'autres personnes meurent déjà. Na Italie il y a déjà 500 personnes ba kufi mbala moko. Vous voyez? Donc na Congo ekoti pona lisumu to pona ni. Loin de là papa, loin de là, c'est-à-dire pour parler de l'isumu, il faut d'abord connaître qu'est-ce que l'isumu. Hein? Là c'est pas problème à l'isumu. Le problème est ça que c'est une pandémie qui est créée par des humains. Non, même à crucifixion. Ce n'était pas l'affaire de Dieu, ce n'était même l'affaire des Romains. C'était l'affaire des Africains. Ce sont les Tunisiens qui ont inventé ça. Vous voyez, on a consulté l'archive, on a que Kobaka Batune Koulousou, ce sont affaires africains. Les Tunisiens ont inventé ça. C'est alors aussi pendant que maladie ezali. Et ça, la maladie est créée par Batou. Mais Dieu a dit ceci. Il a approuvé cela pour ne confondre pas Batou. Et ça, là, Papa Moko. Atonginda kunaya cheba gardafu ba place maele kila ye aboyi maye côté là mais atiki li dusu moko po maya lupang ne le kari contre na lupang voisin siko na kana ya bunzambe lupang tata ne tondi pe mai siko sali retour et zongeli pesu yo moko yo pesu dindi lisusu. C'est ça des réponse à maladie, c'est déjà réponse à bergère. C'est cette pandémie. Pour na kozonga na kata révélation na ngande bande ko bazana souci na yango na lobaki poto longa étape onanto zali tito koma na Pâques ngana zwa ki révélation pour na koyer ko yebisa biso ke tout ça la jeûne et prière. Bon ko kota na mozindo na expliquer bino ndenge na mona ki ndenge na salaki c'est bien mais ce n'est pas ça vraiment l'idée idéale. L'idée idéale oui, c'est ça. L'interprétation est simple. Dans le budget à 3 jours, tous à sec. Vendredi, tu bandi en gonde, tu bandara jeune, absolument sur tu bandara 0 heure déjà pour m'taller en aboutouté. Vendredi, il y a date sur dimanche vous allez 12. Je crois bien vendredi au kaka ya mois, il y a semaine, il y a mois au mois d'avril oyo et vous allez 9. Voilà, merci beaucoup. Vendredi, il y a le 9, tu bandi jeune nabiso. Na 5 heures il y a vendredi wana mwana na nzambe nyonso azolanda ngai. Sala acte de foi o eza acte ya foi. Obimi libanda obwaki soyi. Pourquoi tobi bwaka soyi? Soyi eza na langage moko spirituel et puis eza biblique. Tout le monde a Jésus ça avec les nés de naissance. C'était affaire des péchés comme on croyait les apôtres. Mais Jésus l'a simplifié les choses, il a dit
ils n'ont pas péché ni ses parents, mais c'était pour la gloire de Dieu. Nde Jésus a ka soyi na inase asali yango poto poto, ça dit soyi wana ils ont signifié à des fois guérison, à des fois aussi délivrance. Vous voyez, c'est parce que ce qui même pas ba médecin ba oyebisa yo muto bani ba tester maladie par rapport na soyi na muto ba tester maladie na makila, muto ya soyi maladie mona ka rapide que muto makila. Ya makila ko ndaka même ba complication, mais ya soyi mona na vitesse na yango. C'est-à-dire soyi azana détective moko rapide. Yango na lingi na ebisa bandeko acte soyi wana za acte de délivrance et puis za acte de guérison. Des fois au cause la pétom suna bandeko bazobela déjà oza libanda mboko ozolanda ngai le kwa ndeko a posé que question na za libanda cause apena bandeko bana bakawa na babeli yango et tangu yazo poser acte wana zo bikisa pena bango mbala moko. Et je suis moko so akosala ngo bikisi mbala moko ndako. Apôtre Jacques Azolo ba foi ya mutu moko ko sauver même 1000 personnes. C'est biblique. Donc ceux qui ont na foi yo moko oko sauver même bato belé na foi na yo. C'est-à-dire yonde sala yango tango zolanda nga ceux qui peuvent ozala na bozala ngo en famille et ozala peli kambo malamu bimika na 5h na 5h to boka so ika deux fois. Tongo ya vendredi na tongo ya samedi. Donc ba 5h à vendredi na 5h à samedi. Na butu ya samedi c'est na 0h nde to lobaki nde to boka siko ya 0h. Ya 0h on eza po Pâques. Nzamba zwe bisaba na Israël a lobi na olexa ange de la mort le kanabutu entre les deux soirs. Mais bino bo mwana na mpate. Botia ngomba tia makila na laiton, we botia makila na deux poteaux. Vous voyez, deux poteaux c'est synonyme à porte. Synonyme à porte. Et quel est le rôle des portes? Porte est un rôle nin. Koko dara na robima. Ça dit bino quoi bokota ki, c'est la même porte bino kota qui les mêmes porte au sanin. Bobima. C'est ça. Il y a un moment entre les deux soirs, c'est pour nous sortir de cela. Et tu recoutes en alikambo malam avant de comme en Pâques. Dans la zone d'Imela, Kenzambo a péci message, bien que ma coquille penza, il y a retambula na ba message exaté. Le lot, il fallait que tu tambula tous les quand même na ba média mususu, mais ça nous a demandé des moyens et nous n'en avons pas. Mais na le sungi en Zambé, na ebi que à travers vous, na musalo bozo sala, Zamba ko sunga message ko comme la bande ko. Mi balé to mi sato to ko tosa, Zamba oza sima na biso puis a décanter situation oyo. Parce que ceux qui font bon libanda lupango to na kati lupango. Na lobi bien na balabala place au vandi donc na libanda lupango. C'est-à-dire ndengo za kana avenue aux en lupango même si ça clôturé mais ça l'effort les cannes de lupango na yo wakaso yona na balabala. Oui biso ceux qui le robois eza pona ko sauver ba vie na biso pona guérison to pona protection. Na parler na deux choses, na lobi guérison et puis délivrance. Guérison c'est-à-dire pona bokango lami plutôt ko bikisama. Mais la délivrance, c'est ça, c'est-à-dire, Moutou Azala qui lié, tous liés. On est lié. On est lié comment? Confinement, c'est ligoté, papa. Quand on dit confinement, c'est-à-dire, vous êtes lié, personne ne bouge. Biso to na kishasa to tambla to mona ngo kende zando mona vide. Kena ba marché mususu même na ba grand marché na biso mona za vide. Pourquoi babi maté pour nini to za na période bodon? On est lié. Même l'église est maintenant liée. C'est parce que le pasteur a causé yo oyebi na kishasa nde basoda ba ça va pasteur. Moi-même je suis témoin ba mambebele. Ba kuti bino ata 4 d'église faut ba kanga bino. Pourquoi vous avez une église bo sani? Ah mais to vent to solaté boko solaté. Pour ni pour ordre moi quoi qui église za la yokanga. Vous voyez? Ça dit on est lié comme le roi Nathan ba apôtre après Jésus. Ça dit ba kuti ozo sa sango malam ba kangi bino ba pierre ba bete ba fimbu to yebi solo. Pour na sango malam oh ça que moi je suis pas venu s'inventer des choses mais je suis venu éclaircir la chose de Dieu pour na libota nae. Voilà pasteur ce que tu comprendre bien professeur wana ceux qui bat saleli yango donc tondima ke maladie à coronavirus il va disparaître dans la ville RDC. Na ville RDC na monde entier batu nyonso bako accepter koyoka mbela o et puis bako sala yango ba mona loboko na Nzambe. Bako mona loboko na Nzambe maladie ko sila. Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours dans le cadre toujours wana. Siko yaba o bazolo ba msusu wana yaba ngo eza pona guérison kaka to pona restauration ya RDC net basuki na kata Bible ko soko la troisième mbola yaba ngo eza pona guérison to eza pona ni. Est-ce qu'il parle aussi aux humains tant qu'on consulter Nzambe par rapport à professeur Baninga? Ça c'est vrai. Tant Nzambe tindaka mosali na ye ba misubi ba profita na bango bazali
monita en révélation yaka nga na binzambe bon na bin na kol bateke na binzambe na profondeur moko to msusu koleka ba misusu non mais na moi ndambo connaissance auto zungolu ya oyeba nde to yebela nzambe na yebike nzambe tanga préparer ko peso message toza na kati esprit n'est-ce pas et toza pe na esprit visiteur ou visiteur pe biso bazara ba orger déjà auto benga des fois ba esprit malin bazala pe wana parce que tanga azo mona nde to sa l'émission boy il y a des gens même qui passent ba mona pe biso à cause appelle au monde à lobby awa qui n'ont pas commissaire yango ya comme n'ont pas vitesse na ye ezala molimo pas la bongo c'est dit ba esprit visiteur biso bazara en communication na biso une fois azo comprendre ndenga nazo solo na muto na solo na zo révélation ya zu yango bénéficier nango ako kende pas utiliser sous muto mso sabi au moni kuna déjà yesa zu déjà loko parce que yo kende po beta po ça la contradiction yango moni tant Moïse abimi hein ba msupe ba bimi na bango ozo mona msupa bimi na ye tant Moïse abimi na ba na Israël na Égypte ba égyptien msupe balandaki ba tumsupe ba nation msupe balandaki na bango Israël parce que bébé ka keno ba ok na mboka yelaka na mboka promesse pour masole bande ko beta ma biso kunde ya bonzamba lobi na biso to bimao au moins ndenge Moïse a défendre pharaon azo défier pharaon to aussi ka to bimao ba ninga mso ba égyptien bazoyoka babi ah biso beto diembela na bato donc ba diembeli ba bimi na ba komi na désert bon bébé ok mboka elaka mais na désert nzamba sel siko bika mwana ye to revend nanu 40 ans ah moni ko la place makambo bébé là dit ya moni nzamba betela ki calcul te zwa na yo message ya ko loba na yo mais ezalaka malamu tango moto na nzamba lobi likamu na para nzambe pi ekokisami nde bayeba musali ya nzambe place wana bayeba ka musala nzambe place wana parce que so soka boto silisa kandege ndi papa wana komela kibiso confusion ezokota kana kati ya ba prophétie o ce que tout na nanu entre biso ba prophétie mso ezobima pona kopa ba pasteur yepe asala kombo ke alobaki quelque chose pona événement wana to ezanini po ezo ça ce que trouble kuna lobi bo sala boy kuna lobi to sala boy ce que chrétien akosala nini donc net conseil nini oyo ko pesa chrétien oyo ko vana na muto ya chrétien par rapport à circonstance de to bengolo ba en profiteur bazo profiter na circonstance pour misa ba prophétie yo en tant qu'un serviteur de Dieu révélé rolo ba nini par là au soulager ba bandi bazo commis ça na ba question bon merci beaucoup na betela bon le solo eza na Bible Akab na Josaphat roi ya Juda na roi ya Israël. Josaphat c'est kotala Akab. Maintenant Akab bali abisi Josaphat abito ke bitumba. Ezana batumo bazo bundisa ngai to ke bitumba to bunda kuna. Josaphat abisi lobi na telema na bunda na yo elongo libota na ngai lokwa libota na yo to za souder to combattre. Maintenant Josaphat a seli sagesse moko po eba ezaki moto na nzambe. Abisi lobi est-ce que na mboka no musakoli azate pour que tu consultes nzamba à travers yebse so bitumba to ke to longa abi oui les bas serviteurs bazali babenga 10 serviteurs 10 prophètes baye balobi no bokende bwana succès bolonga bitumba wana bokende bokolonga balobi na bango tant balobi je crois ba to bolanda ba comprendre makam na loba mais non Josaphat azaki penza ko simba mate lokande na loba papa na ngai soki ezali barbare bakonza mboka na biso baza bato ba mayele batangi et puis nzambe pasela ka bango po bakomi na pamba te po nzambe muta élevé bango na trône wana je crois ko yoka nga koloba ba ko analyser na litoyi na bango penza mususu pe ya molimo ba ko comprendre qui parle de vrai Josaphat ayoki na litoyi ya molimo atuni Akab lobi est-ce que ba prophète ne se suka ka bango Akab sabia ezana moko me moko wana penza ye alinga ngate aloba rakuti bolamu na ngate a confesser jamais bolamu na ngate. C'est vrai ça bon ça va pas bender na ya na mona nde ba otinda baki kozwa nani baki kozwa Miché tango Miché komi na nzela déjà ba corrompre Miché ba bisi Miché balobi ba roi bale ba vai na bangwende ba lati bilamba na banga lokumu papa oza mosakoli to yebi meko saba aventure tetala baninga no nyonso basi ba lobi bolamu yo pe kende landaka lokolo na bango. Ba vieux prophète ba bo rapidité makam ba bi pe ko initier ba tout facilement yango ba jeune serviteur ba jeune pasteur ba jeune prophète tous alana ainsi dit le Seigneur et puis écoute encore son kola lobi na te papa na oya tena tungisa caméra na bino na lo maka mususu na roya na to vanda de tangu na yaka na bonganya media
je crois que tu as message sur balandi ba omona ba message na monsieur ezawana na lobela mambo ba prophétie te na lobela ngo kututé na lobela ngo te. Quand je viens parler de ces surtout na kati ya pandémie mo konza mboka aza inculqué na kati na ko yo sa ba vantité na ko ozete na cha mutu na nganje. Si je viens c'est parce que c'est de la part de l'Éternel que Dieu a parlé. Lambi Miché balobi loba bolamu kuna po balobi ba bolamu. Mais c'est pas la réponse à mutu na nzambo. Alobi na loba o nkola otanga na loba. Et puis tant wa komi. Asali sentiment na bango nde balingaki alobi bo kende longue ezali bozwa succès, bozwa réussite, boya na victoire. Akaba tali Michel obité yo loba aboete na hebi yo. Il faut ba un homme de Dieu na identité papa. Oko konta na podopoto pour na sentiment oko lala tolo na se pour na sentiment papa tina zo marambo non na genete banda marambo ya ba coronavirus yo nande bakanga ki église na nzamba okana likolo papa na tikali kokota tena kota prière moko na lo banzambe kota no makambo ya kongwango nanu jamais na vanda na nga penza na hôtel ngo kabu na zo mona okande na omoni lango. Mais quand Dieu a voulu que mutu moko aloba asali okoya ko sala, il m'a poussé ça qui est na média. Michel tango atelemi Michel lobi abi soboke bozo échec soboke boko échoué roi kangi abinga na kebitumba tango na oya na osisa makamna abi soko zongi c'est que nzamba lobi te na munoko na ngai et to yebi lisolo akaba zonga te akufela kuna. Donc libota na nzambo bozolanda ngai tango boyoka ka ba pasteur koloba tango boyoka biso basala nzambe koloba na yebi ke bozala rapena ekuta bonzambe boyoka kapé lito ya bonzambe nde salaka ki makambo mutu azolo baza dans les bons et ki makambo mutu azolo baza dans les faux. Moi je fais ma part. Maintenant ce qui reste ça oya koyoka na yebi ke nzamba tcha déjà matoyi tango za nango se kozoyoka nga yoka et puis nzamba ozanga te kopambola biso. Nzamba ozanga te kopambola biso oya koyoka ayoka. Le pasteur a bien expliqué. Alors nous sommes là encore pasteur mon dernier mot. Mbote et tout peut s'appeler contact pour comme ça tu vas rejoindre yo moko vraiment mbote kozana bato nsi balimba soutenir biso tozana posa ya lisungi na bango message ofaye komela bato ebele lisungi na bango osala biso bien contact eza plus 243 89 82 19 720 plus 243 89 82 19 720. So bengi okutana nga moko tokosola na yo toyebinde nini tokoloba na part ya bonzambe lisusu. Voilà, toyebinde ni pasteur Solana Bino. Voilà, c'est un plaisir de vous présenter cette édition avec le pasteur. Voilà, derrière j'avais Dimitri Bongania à la caméra. J'avais aussi l'assistance de Popoldino Bongania, le grand kinesthérapeute. J'avais aussi ma fille Chrysolite et Tété Bongania. Merci à tous les Bongania, à Apollinaire Bongania, maman Mati, maman Agnès. Merci à Ethan, bonjour à toi Chrissy, je viens de voir ton message. Merci à tous les Kindu, maman Marthe Kindu, surtout à vous, chers téléspectateurs de Bongana Media et de Africa Media Info. Surtout n'oubliez pas, abonnez-vous massivement et à nous revoir dans une autre prochaine édition. Au revoir.